Voici notre dimension du Congolais. Voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 Pambote belé, fidèles internautes partout dans le monde. Bino Batubo Lingaka, Magi beaucoup moins na la suprême de la presse, na émission na bino o na celle na bino sans frontières, na chaîne na bino o bolingami Info 16. Nepsa bino bo s'abonner à Liboke, bo s'abonner massivement, vous allez jamais dessus à Info 16. Ba news est bien, information et artiste na bino o bolingami, on a profité peut-être en décembre. Ba je vais na abonner sur Info 16, bonne année. J'espère que vous avez une émission tout court année 2021. Moi, commentaire, et ça va bien, moi, j'aime, et ça va bien. Là, je dis merci beaucoup na caméraman Nanga Dama Orzan Sima. Et caméra, merci beaucoup Nayemoko, mon cordon, mon boss, 16 mm, Papa Mouinga, mon bala Syrie, beaucoup bisous Nayom. Et pourquoi pas joyeux anniversaire à ma consoeur Yasmine Sak, la patrona, Babouta Maka, on ne sait jamais. Ouana Nazana Yemoko, Mama Bianca, Obuluka Mingi, Mama Bianca, Lelo, il faut na yambabino, Mama Bianca, to me camper ko sola, l'écran caméra, me camper ko fongo la mission. Na pesi mbote na ye mon maman bien qu'on a benga ma grande sœur chérie. Bonjour Maggie. Bonne santé. Non, des causes mona. Non, on a plus que la jouabilité. Ngolo nzambe kazo yi. En tout cas. Tu peux te donner soir maman Bianca. Maman Bianca. Bon Bianca. Ils ont comme non ba parents non ba beauté là yo ou bien ils ont comme oyo ozwaka na monde de théâtre. Non, ils ont comme nanga na zona monde de théâtre. Ba parents ba beauté langa comme nanga vrai non nanga ils Thérèse. Thérèse ngamu ba madiba. Donc tant on a eu na monde de théâtre ndé na zwaki Bianca. En tout cas, merci beaucoup Maman Bianca. Nene ba tant on côté na monde théâtre, au côté ka mba moko na théâtre ka mba moko côté. Mon habité ils ont nini na film nini oh le ça qui m'a bien kaeba na tie comme appelle lelo m'a bien ka banjoni beto mona m'a bien ka to bike ba te bele ba lo ba ngana sala bo pona kota banjonjing ba musuba simbela ngope moi moi masala soso pour soka tchona moi sac ne partout ba obenga ka na ba film na habité m'a bien ka mbala mombo kota banjonjing histoire za mulai. Mabiaka non mais quand on me tombe la vie moi me ko na bango kaka o en tout cas tous mes excuses ndenge na uti koloba que histoire eza mwa mulai histoire eza mulai to banda pe musala makala ndenge ko uti oloba wana wana penza de loin penza ozotala nzambe na ngai na kota nzinzinga ngo ndenge nini mais par la grâce de Dieu et ndenge ba français ba lobaka la patience et la longueur du temps. Donc toyika kimpiko voilà, aujourd'hui nous sommes dans l'Inzonzing. Kuna mta kochora na njuni kunjuni ngobe ekomashida mutamna mutu na ye bamzo ba dide msuzo azu ya biki wana za mwasi nanga bango na coach na timba mona ba rôle mo principal musu mota musu leki na ngai musu comme cancer nanga comme ngamo mukolo groupe à cancer yo kota ça va tableau karam. Dieu est bon. Ça m'a vraiment merveilleux. Et puis, elle est fidèle. Dieu est fidèle. Est fidèle. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit. Nous, étant chrétiens, c'était vraiment difficile.
mais na bolamu na nzambe na ngolu pe na bolingo na ye afungolaki kanzela quelque part. C'était à 2017, si je ne me trompe pas, ou 2016 ou 2017, si je ne me trompe pas, nakutanaki na papa Richard Mukoko, na tournage moko boy tozala na ya Vincent Tilouzi que je salue en passant, mon cordon ba bonjour pe ba bonne année na yo Vincent Tilouzi balobi journaliste moko yende vraiment azala canal la bénédiction nanga nanzela nzonzing na kenda film na ye film nae oyo LBG merveille LBG président balobi le leader à Mukuse yende mutu abenga inga na casting ango. Donc voilà histoire eza mulai donc na film wana nde nakutana na papa Richard Mukoko et par la grâce de Dieu toujours parce que loko mon côté à malamu koko mela biso sans nzambe nzambe asimba mutema papa Richard Mukoko que je salue aussi aigle balobi yonde aigle président Richard Mukoko l'homme sage nzambe asimba yo mutema na ende abenda kinga pembeni na ye abanda kokotsanga na banzonzi na ye erwana tozoleka na site moko boye si je peux citer les gens de TV to banda ki wana to bandi wana na ngolo nzambe tile lo to komi o to ça. En tout cas merci beaucoup ma Bianca na éviter pour mutu nyonso pe azaka na source na ye est-ce que ndeza que non au banda biso ko sala théâtre bien sûr pour bato muso ezaka o eza inemba moko na koti muso eza pe na source na ye o na bandaka na église comme Bianca à part avant bandokota avant akota banzonzing troupe nina liboso ma Bianca ayekola ka ko jouer pour le lot avant ko sepelisa bato boye avant na kota banzonzing j'évoluais dans le groupe ya président Bobo Manoka que je salue aussi na quatre émissions au président Bobo Manoka le métier noir si le grand novice Erwan Ezalaki le professeur de ses élèves na kotikala obosa nae ata mukiete parce que yende azwaki nga na ndaku a formenga a komisinga ma Bianca. Mais oui que c'est pas facile d'anje mabena artiste banje mabena ke muta forma e Bobo na ebité ma Bianca. Et ça on dit les temps on dit ma muta formant pour nos artistes babi ingratitude mon kobozana bozala ka jamais reconnaissant. Pour moi la bena artiste et si ko bimeli muto aslek ayekoluso musala muto abimisio jour comme pas président mon boy aussi président wana otomboli obosani racine na yo mais na moni ma bien case reconnaissante mbala moka te ko mabu eza malamuti omoni mutu na nature na effort azala reconnaissant na bolamu oyo akutanaki nango na vie esiko eloko ngo mingi za na biso ba artiste tozala na eloko wana te tozala ba engrandenge ko uti koloba na niveau moko boyinga personnellement soki na landi émission moko boye na vandi na yoka mabe na mituna nini yango etambulaka na mitu abatu po akoma na niveau wana muto yo aye awa to moni ye mu intel azuye dans le néant donc ce n'est pas eza habitude malamute eza malamute ngai na reconnaître président nanga Bobo Manoka na kotikala ko reconnaître et tant que je veux demeurer artiste et congolaise na kondima kaye kaka parce que yende azwaki ngata Congo e bakinga te yende azwaki ngata ata lelo oyo na lobi ke papa Richard Mukoko apesa une opportunité batalanga na poto ya nzonzing mais c'est parce que il avait vu quelque chose en moi voilà parce que tant to kutana s'intéresser nanga te ce qui s'intéressait ki nanga parce que moi na moi soyo c'est na quelque chose qui peut na pousser le sous et kende omoni siko eloko ngo wana onga na sala na ngo wana na uta na ngo pa na bisote parce que nga na reva kututé na za l'artiste qu'on se le dise na botami na famille na biso batangisinga ba classe na ba campus na sisi pe na zu musala na ONG moko boy na bandi na nga ko sala OK. Mais j'ai désiré seulement oyebi ba né wana ba 2000 ba 2001 ba film en Nigeria bimaki donc ils ont ça le succès j'ai désiré à partir ba film wana donc j'ai désiré vraiment na comme nga actrice na comme na place na bango na jouer donc ils a ko ça nga bien nous ça me fait ça là grâce à ce temps là moi j'étais encore âgé tozako sambela na Salem tozako sambela esika moko na ba Charlène Benz oui là vraiment vous allez m'excuser mes fans
Magi ozo songi makasi. Donc pour début de verser vraiment vous allez m'excuser, ça c'est ma vie. Na bomba kangote vraiment la vie de Dieu. Nous avons sala bisongolo pe pesa meli pe mutunyo sote magi. Et pesa meli batunyo sote. Zana mutunyo susu zana posa na ye akosambela ma ye ba ata akobanda wapi. Mais biso opportunité pesa mela biso depuis le bas âge donc tikato kumisa nzambe. Donc toza ko sambela même église na Charlène Benz ya président Caleb. Donc yes le susu za ko pesa nga ba envie ebele donc yango sala que tant on a si ba classe nanga na université na côté qui na groupe wana donc na banda ko to na lingaka arme na lingana jouer net ka bande ko na biso na Nigeria na ndenga mabete ko idol no ni yoso baka mi bande ko na biso ya libanda ko awa na kin wana ko envie na ojolo kwa tengala na zo kende te magi te pour moi de bande kaka o te kasi bonde place na zo ki source te kasi place na zo ki inspiration te place na zo ki te na ndenga mabete magi na ndenga mabete nga kanti bazate te na ndenga mabete ezande place na zo ki posa na ndenga mabete na zaota ba théâtre na biso te Erwana na zakota la te à partir non Erwana bobazala te ba 2000 wana bobazala te na zakota mingi nde ba film wana mais tango pe tango na komi ko mona Charlène tozo sambela nae na koma ki pe ko m'intéresser na ba film ya président Caleb na koma kota la Sinar et à partir de l'année na ba no sepela na Charlène. Ah, donc, idole, n'a pas déjà Charlène Benz. Voilà, coup de chapeau. Et ça, Charlène Benz. Donc, à part Charlène. Charlène, tu tiens l'époque, Wana. L'époque, Wana, oh, la bande de Siko. Nakilelo. Comédien, Nini, oh, peut-être on vend notre la, nous bien oh, penza, ça va. Basé belé. Qui n'a pas d'autre que moko. N'a pas qui basé belé. N'a pas d'autre que moko. N'a pas ça. Pour ça, bébé, là, c'est que donc. Les autres ça il y a des émissions basé belé magina biso basé belé bon na otanga ka moko basé belé ba maman ba yaya ba jeune fille ba jouer ka ba incarna ba rôle na bango comme il faut baza e belé na ko banda otanga ndo lobito aussi ces émissions té mais nga lokola na jouer ka motema no lingi ka ekita bongo yokoza likolo pona ni en tout cas fidèle c'est pour comprendre ils ont kaka ambiance ta biso ya émission en tout cas bon s'abonner na Info 16 bon s'abonner Info 16 ngala ça na bien ngala na songi ngata ba abara moko kaka ngazo ga ba kaka moko naka bazé belé mais moko. OK c'est pas grave. Na sepela na batebele na sepela na mama ani biasi donc na ligne na ngai ce qui nous a talé na s'inspirer ka na sepela na batebele mama Anna Thérèse Amani bon tout que nous na ba antivaleur ya ba artiste surtout ba artiste comédienne aujourd'hui tu remarquer ba artiste comédienne mingi il y a surtout ba nzonzinga pour te remarquer ba tout mingi ba comme ba YouTube na ba groupe normal wale ka sauter ce ko koleka na YouTube na koleka ba groupe normal les aga to mona to landa ba seko to ba nani ndo ko ma trop YouTube ba avantage ya mes amis à YouTube mais tout ça la peut ba théâtre kinit non ba avantage ya mes amis na YouTube bon gars personnellement pour bon bengo ya attends so mona vera ke ma bien ka ah et pas qui dit tout ça parce que les mamans les casser la chaîne nangana na OK na oyete tena OK no ki ka au guti singa au sa film mobo et quand na chaîne boy yo no yembango au président ça na film mobo so ka komi na casting wana te au mona écrit les binômes en plus de l'eau binôme comédienne ba comme qualifier no mabe bo linga ma bala te mais non. Mais oui. Contrairement, tu es malembe. Moi, tout le temps, comme ils étaient comme au Mali, à Manka qui va comédien, monsieur. Ma Bianca, aux artistes comédiens, des pour côté dans le monde, comédien. Bah, comédien, nous sommes d'abord, maman, nous sommes les qui. Et belé, ma casse. Hein? Nana Sandra Albana mintu la bautu no tangi nani tangi ngata 5 o ka lilo apa mama Kalunga kamite to biki libane salama 26 yoka to yoka nana to kele penza omoni
omoni ba artiste comédien bakoma kobala Comment pas la calaming théâtre? kasi bakoma kobala Calaming théâtre. liboso bazopesa bango chance te bazopesa bango nde chance te oyebi kala na kinia oyebi kala na kini bato bazakozwa neti bafie mais je te dis la vérité bazopesa bango chance te balingani mibale ebele mibale ebele ndeni mibale ebele ndeni maki yo nanga toyebi ke mwasi oyo nani babali te peut-être akotente chance na ye neti président Sam je salue à passer président Sam ako bananga ke bianca na sepela na yo totala nde nzamba kosunga biso mais rassurer na yenga elote rassurer nga eloko te Gucci pe kuna pe alobi ke ma bianca oza mwasi kitoko yebi kitango elekaka te nazondima te président Sam napesi ye nzela naotalela ye naotalela Gucci mpe abi naopeseka mwa bacondition te naopeseka mwa te mibale misato te misato nde te mibale peut-être okotala natalaka de loin mais moi un croisé non yo yebi kaka osotala na musika mais ça te koke pa Gucci opesi ke boye wana yango te balelo bakoma bomaka ya balelo lelo ba comédien na lelo bakoma touche donc ba osimba ba comédien kutu lelo bakoma osala honneur ya bo mwasi mabala ezolanda neti mbula non nga c'est non ba rimeur non kiki bakoma bala trop potema ba artiste comédien bazo tia trop motema na mibala poto ba comprendre que bakosi bango trop yango bakoma profiter ba no bala même mana ba comédien parce que metema trop na ba sa poto ba comprendre que ba laisser ba talent bakoma bala ba faire kasi awa nalobi awa utu okondane ngake outi olobake tokotela des mecs à la fois te siko ba owa wana pe bapesa mibala poto wana chance bapesa bango chance mobali oyo vraiment azala nanga bien alinganga vraiment je sens l'amour na ye na santaka vraiment bolingo na ye apesi ye chance ataleli ye boye 2 ans chéri tozoluka kaka tozoluka 5 ans wana procédure à divorce tala nanu lingala wana bandeko poto bosala attention nzambe ajuste bando ozelisa muninga koza na procédure à divorce siko otulisi muninga HPK tanga moni ke tona landika mwa mobali oyo na ya simba muto asani asuna na kini ya bali mais ça te ke balinga ka mibali ya poto kokane na bino mpanza mabana na bango na poto bakane la bisondeni bino ba comédien bolingi mopandi mabana bango ngana na kini na comédienne na jouaka na nga ba film continue internet est-ce na longwe na TV na ke draguer mbala muntu qu'on se le dise de vérité est-ce na bibi la TV na ke ko draguer mbala muntu vraiment mbala wala ebi ke ya na mwasi na poto a marié pilo ndenge ka Gucci Real azawana na alliance na ye papa loko tali benda munene siko yo o krake na film mo boy na TV faute neza wapi po yepe anenzambe tay bake côté kuna Sam na poto za déjà na mwasi vraiment en tout cas bolimbisa biso bandeko na biso ba mama poto donc ma papa moni non le biset trop na mulonga ma komo ouais bon ça trop penzo comme ça ya faute na biso te no bien aimé ba mama na biso ba sœur na biso ba poto mingi nde ote ya ba papa et puis bochaka mabolongo na se papa mona pa epaité vraiment comment bien ka film nini obili so pena vio nous apena so vandi depuis banda na théâtre tout ce que na biki maman nous autant abota bana eba ke moi nous na bota ke na patient moi nous ton avec zemi na papa longa musala mais moi na zemi na maman mon papa mon bonge mataki moi na zemi bosco ba film nyos o bien ka joie film nini oui, binisa yo mona avec non ngap na bien na sentir bien je suis comédien reconnu wana nzonzi ou bien non on a deux volets film kaka na film normal ok tant on a bandi théâtre naza ko jouer nanga mais toi que ça la film moko na place nazalaki na les étoiles de Bobo na groupe nanga président pesa nga chance de jouer film moko appel masqué ba yebi na ba 2012 ba 2013 ba 12-13 appel masqué wana ndezaki film oyo bimisa yenga na kin pour tout d'abord to lobela kin ya wana internet ezalate nde appel masqué nde salanga bien ti lelo ezala na mitu abatu ti lelo batu na biso ango batu na film wana mama Muscador nazala mama Muscador ti lelo batu continuer ko benga nga mama Muscador mais quand est-il donzonzing tant on a bandi film moko to jouer qui ba passer leki
et papa Richard Mukoko film wana pe et pesanga makambo esalanga bien te nga tala na shide te vraiment banet bandina oyoki o comprendre pencher nanga non bon mais que ko bendo puta mutsupe par émission nga mtoto ko se pencher côté moi on a bendo mwanda muti non ça c'est ma vie émission te ko ba shida bon biso total ami musala musala apporter le onini parce que musala nde mutoki na on déplace aux oliela au cause de relation bon on est à la seconde position. Yo solo belanga yo otuninga mutuna na niveau ya musala na ngai. Après susu idée linga susu ndena okaki non émission epesanga kopo émission epesanga mutu. Ngapena théâtre oyo film oyo ndena zora fiancé o film oyo ndena zora mutu boy. Nana yokati vraiment fidèles internautes vont limbisanga. Magia lukela wa problème to nzambe nana yokabungote. Nana yokate mais na yebika ke film oyo nde bimisanga ba yebanga lelo ba komo benganga na banzonzi. À travers film oyo donc à travers film wana. Merci beaucoup Mabiaka. Toi les gars quand je vais dans appela Mabiaka pour mon robe Mabiaka là tu. Aujourd'hui de remarquer ba comédien pas j'ai fait attaquer le comme pousser. Tu as remarqué bah mingi au lieu bazo bomba bantu na bon. Est-ce que tu penses que ce qu'on jouer bah film et malbanda il faut qu'on exposer nzoto tondeli. Je ne pense pas. Il wana au lieu commission indika jouer faut kaka lo amukuse. Na ba cordon rosa qui na film na nga ya kana biloko mikuse. Ba kwa pe ko imposer pe mutawene de manière normale mais il imposer be en tout film na ngai na lika kama koleza libanda na ibite. Eza comportement malamu te. Ce que ça langage au bat baloba que te kanga yo biebo te kanga mais eza comportement malamu te. Ndenge adage moko elobamaka awa na mboka na biso balobi. Ceux qui montazo teka biloko na e. Supposons kwanga montazo teka kwanga na e. C'est kwanga o ya longola ba bilamba ba poso nyonso ache échantillon wana. Est-ce que basomba kango etikala kawana eteki bakwanga nyonso ya etikali wana fait de compte babwaka je ne pense même pas que ata bakolo kwanga baliaka babwaka et puis de deux biso toza ba artiste toza ba éducateur ya masse à travers boulot na biso to mema ba te belé ya ko changer ba comportement alors faut to sunga ba wana ba changer ba comportement dans le bon et non dans le mal. Parce que le lope, il est vrai que te belé, ba fille belé, peut ba changer ba biema, accoutrement na bango na ba cité à travers ba film wana, ba film surtout ba film Nigeria tango yaki, ba te belé ba changer le lenge na bango, à ce moment nango normal. Oh eza bongote. Tango yo zo éduquer ba to zo bimisa maloba malamu na munoko na yo mo faut à l'exemplaire. Aux à l'exemplaire et puis pour filmer tala mais et sengeli ka te ke mi banzo tabasi mona na mi pende bande ko na biso basi ba comment ko kende plus loin ala ti roba mukusa tiene slipte. Ngamba le belé pe au moins fan pas à capturer pe à tindeli yo. Fina bino tande bosala makam na bino eza kitoko te bande kona bana na ngai baleki na nga ba ya na ngai basi ba o ba joa mingi surtout ba rôle ba jeune fille boye bandenge nini bozolata parce que de on bobo sanate malgré que aux actrice mais bobo sanate koza mwasi oza mwasi lobby oza na posa obala lobi wana posa ba considérer yo parce que so la taka bongo peut-être papa ba tu peux a craquer na yo mais famille na ye boy moi ça tika nzoto libanda boy moi so et ko ratise pe ba bola mo ebele pe ko déformer pe jeunesse oyo ezolanda yo à la télé. En tout cas merci beaucoup Mabiaka la projet dans les années Mabiaka tout le monde le lobe artiste c'est surtout les projets kaka on a dans ça mouvement avec Mabiaka projet non pour bien remarquer orphelinat ONG encore ONG on a quand ça qui bah le gouvernement qui a ONG soutien mais les groupes non un jour groupe je ne pense pas en fait na mutunanga na calcula raté na comme présidente un jour mais comme tout acteur
nakoki kokanisa que un jour na réaliser ata film moko boye o ngai na komi na ba penser na ngai o na apporter pe pour na nation na biso ce qui toke moi musika nzamba sali ngolu ke apamboli ba onji ezape mabete ba fondation wana baninga bandeko bazo sala ezape mabete comment kolela bato cha profiter kazuma bana mwa ba pasi boye ONG bachimo $1000 bana ba okima wana nde ko mabe comme na marque net ya ba profiter mais bana ba bénéficiaire te wana nde ko mabe ozo sala lisum na miso nzambe pe na mokili po balobi baliaka mutoki ya bana bitikete soki osali fondation na yo bien osali ONG na opona ko toboite peut-être ko lien na opena nzela na ngo soki leke belé mais tout d'abord ba bénéficiaire balia ba bénéficiaire ça okokisa posa na bango pe tinda na bango donc c'est ça ce qui nous a prêté biso vie pourquoi pas ko sala ngo pona ko soutenir belé à orphelin bazo sanga soutien bazo tanga ba classe de vie eza ko beba pas mo soutenir bango azate bon moi bien ka to ko mo ko chité na habité comment on a boy so penza on longol penza robola tiam na oyo si pipé normal aux on trop jeune mais pourquoi on va toujours ko incarner rôle la majorité a fini na mona ko ba toujours ka maman yo monde linga ka jouer maman ou linga pour jouer qui jeune fille té ou bien ça ka ba rôle ba pesa ko par rapport ndenge yo le mo rôle kozala on a zo mono pena boy ma on a zo mono pena boy tuna baby penza tuna baby penza ko suka bon nga la préfère na jouer ki mama nga e moko pe et puis ndenge na bimaki na groupe na biso tozala na ba mama te biso ba tozala ba tamas malgré âge ba inculka ki biso to jouer ki mama ndenge na bano jouer ki mama kuna ndenge pe na yaki na nzonzi batikala na bango bongo na jouer na ngaka ki mama ndenge na jouer na ngaki mama elezaka na ngonga te ça ko bien ça ngaka ki mama na trop na posa bien na sabe mo lipende nga elezaka nga na nuté de un parce que na sa servante de l'Éternel ndenge na za boy na za vraiment na za ma pasteur te mais na za servante donc et pe ça melinga penza te na m'exposer quoi. Mais tant que comme film c'est pour ça que producteur moi il penda que non film au cas bien quand on joue on m'a plus aux conditions que non faut jouer jeune fille dans sens que pour la tagnon sur le contrat là c'est que au signer moté kasi ne na za boy pe na la tagnon na vie normale na la takapé tu na baby ndé na betete voilà tu na baby ndé na la tete mais na la tananga mini na awa na la tananga ngo na la tape kilote ya normal quoi ya normal na ko la en tout cas merci beaucoup mais ba producteur on bazo commencer pour pesa nga pe la jeune fille na sana nga tonda mona sabi tala basenes ma bien ko ngo na moni na roma be ko na tala basia ya solo na fait moi collant pe et ça fait moi bien parce que mon pe kangyo pe moi bodi mon pe ne kaye mo magali beta na ka magali jodo na ngo ko ya coaching biso photo za ba oyebi na ba règle non c'est exception za la ezanga kate disons biso tozwa na biso mopanzi wana to vota na biso to sala ngo na bongo eza na ma bete ngata na komi film na oui ata na njeme kutenge na ko comme film oui eza inspiration eza musala maintenant comme film na tia na exposer ba fille parce que ngamo na eza net anti valeur eza na ko valoriser moi cité moi si faut ko valoriser il faut ko battre la moi si alors songa na komi film na nga oui film peut cartonner zarate que faut ka bandumba bazala il faut ka ba boyte et film faut ça l'éducatif pour batu balanda ngo pe ba bénéficier nango. OK merci beaucoup mamie kamo de la fin non plus conseil non plus ça fait na ba leki bazo ya pour baser belé baser ba vitesse mo et bi simba et bi kota ko to mona ba ni théâtre ka moi un mois bo sentir que non gaz penza njonji ngoza ngate moi cheche mais bino bi mona bi o la penza conseil non ko pesa ko miso ba ndema be bino to mona ba na 2000 € te te ma pe na tana ba tsoy ba bi o mona ko di kalelo conseil non bon nous allons relaxer bango na mukuse vraiment na lobake na senga
bandeko nanga o bazo utanda ko bazo ya kosala musala oyo obiso to salaka bazala presete na vie bazala pe na invité bazaba envier te baya kosala musala ya théâtre netu musala nyonso mutasalaka donc faut zwa temps na yo so ezo senga o patienter dans 2-3 ans patienter yaya parce que rien ne sert à courir okoki mambango ba mikolo baloba oke ko tutana na mur donc faut que zwa temps na yo ya koyekola po ebele pe bazo yekola te autine kanda kundenga ko lobaki mobile ne moko boya zuye kaka po moi présence moi beauté moi taille moi nini ayekoli na ete ayebine ba makambo ebele te donc faut que soit temps na yo ya koyeba na métier ngo oyo lingo intégrer au sala oyekola ngo yeba ngo pe ozela temps ya nzambe pona lipamboli ekimaka te o satana pesa biso saka o nzamba bombela ebiso lipamboli ekimaka te eza nango na tina te ya oke kosimba bakisi po sala 6 po tambola na mituko futa ba appartement donc nzambe pe apambolaka. Soyez patient et déterminé. Parce que vous êtes déterminé, vous avez la volonté de faire campi ko ti tango musala na we ko botambuma. En tout cas, merci beaucoup Mabika. Mama dédicace encore comme l'artiste à la dédicace. Moi c'est dans les camps maintenant va avoir va décembre ngo Mabika tuba. Donc décembre na pesi bino mbote bino nyonso balandi c'est comment Info 16 balandi ya Info 16 TV ndenge kama gia otokoloba abonnez-vous na Mopiko vraiment bon vous allez dessus te boyebi déjà ba numéro a bien ba pesa rabino na pesi mbote nanga et na papa Sam Ngombo mutema maman Augustine Pourumana balobi wana ndeza propriété privée ma famille propre gros bisous à vous et ba joyeux Noël ba bonana bambote nanga ipe ebele nazopesa ngo na Arthur Maziza balobi yende mutu maka ya malama tikala na mokile balobi bambote ebele bambote nazopesa nde ba dédicace nazopesa ba dédicace napesi ba gros bisous papa chéri, gros bisous à toi Arthur Maziza. La pesi gros bisous na papa Saïmod Basunda balobi mon oncle propre et la famille mbote belé na pesi mbote na bino nyonso oyo bo lingaka mama Bianca na musala o biso to salaka bozawana pona ko pesa biso ba remarque ba suggestion poto bongisa musala na biso na pesi mbote na Youssouf papa na Lensia na pesi mbote na Kalumu Luba na pesi mbote na bino nyonso na mama Lili na France na pesi bino nyonso mbote na pesi mbote na Mimi na pesi mbote na toute la famille oyo ba landaka ngai ba bonne année ba joyeux Noël ba bonne année na bino nyonso bolande mission pour commenter et que ça la biso bien. En tout cas merci beaucoup Mama Bianca, merci beaucoup na Info 16, merci beaucoup na abonné nyonso ya Info 16. Boy baka ko s'abonner. Merci beaucoup na Yemoro le grand caméraman, merci beaucoup Mama Bianca en tout cas. Merci vraiment de nous disposer temps pour na émission sans frontières. En tout cas vous s'abonner les bouquets na Info 16, vous s'abonner. Voilà pesi ba mbote na ngai na ambassadeur Musinga mon vieux on a depuis Suisse na Sida Kiese maman sociale babi moko Henri Kakunju babi 2-0 Kakunju 2-0 pourquoi pas dans écoulé de Bundes babi mon cas depuis Paris babi aïe oya boa ça moi qui n'aime mon vieux Bob Kiziondo Benito Kotokologie Beni Abatoko Aleli babi moko bana Ligue des Champions de jouer ensemble elle paraît on a Nancy on a Gili on a Alice babi Queen Mother donc babi gros bisous sans oublier mon fait tempête matin le vent de Paris et pourquoi pas maman Claudie qui est la femme en espèce et pourquoi pas mon vieux Axel ma vie la force divine. Bonne fête à Bino de ma casse. Bye, ciao. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga, c'est Philimène. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais un Mila, Bazako, Katesa, Coco, là, toujours imité, mais jamais égal. 16
documentaire, magazine,